Nabino Balandi à Radio Télévision Kimbangiste. Le tozali dimanche 7 novembre 2021, tozali na paroisse ya Paris Montreuil. Mutu à côté abiso mokomalelo ezali papa Alexis Mawawa. Yé akotanga successivement na psaume 64. Et puis mibeko akozango na Exode chapitre 20, premier verset tina 17e verset et texte ya méditation yé akozango na 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Na tikibino tolanda yoka. Solo luego banambe mwenelo Yesekiri banambe luwa Muzo ya sindo yomfasi Voya futuka bakitika ya kala Tondele Muedilu bangedi banambe Lutala kakana Mekwiza munza Tondele Uedilu Bangidilu Banabame Lusolo Lelo Banambe Mwenelo Keseki Banabame Luwa Muzo ya sigo na fasi Voya futuka bakitika ya kala Mekwiza munza Tondele Muedilu Bangidilu Banabame Lusolo Lego Banambe Mwenelo Mazitu Mule Mekwiza munza Matisiye Mekwiza munza Muzanyele mukande ya kweso kamu afilika Tondele Muedilu Bangidilu Banabame Lutala kakama Tisi Mekwiza munza Tondele Muedilu Bangidilu Banabame Lusolo lweno banambe mwenelo Mangitu kulwe Mekwiza munza Matisiye Mekwiza munza Lusolo lweno banambe mwenelo Inga sweka munza Jele mukande Ya kwezo kamu afilika Tondele Muedilu Bangidilu Banabame Lutala kakama Tisi Mekwiza munza Tondele Muedilu Bangidilu Banabame Lusolo lweno banambe mwenelo Otika ko ima Otika ko lola pamba Otika ko chola pamba Kombo ya tata Simo Otika ko ima Otika ko lola pamba Otika ko chola pamba Kombo ya tata Simo Otika ko ima Otika ko lola pamba Otika ko chola pamba Kombo ya tata Simo Otika ko ima Otika ko lola
maima botika koloba pamba botika kochola pamba kombo ya tata Simon bana botika maima botika koloba pamba botika kochola pamba kombo ya tata Simon botika maima botika koloba pamba botika kochola pamba kombo ya tata Simon bana botika maima botika koloba pamba botika kochola pamba kombo ya tata Simon alingi kolingisa mobili alingi kolingisa sokesa adimi botele malema tata Simon fula mabanga ekobeta maboko samate adimi botele malema tata Simon fula mabanga ekobeta maboko samate alingi sanobisa tata Simon fula mabanga ekobeta maboko samate bana batele botelema bolanga tata Simon fula mabanga ekobeta maboko samate alingi koningisa mokili moyeba alingi kosukisa bokonzi nyonso ya se bandimi botele malema bolanga tata Simon fula mabanga ekobeta maboko samate bana bandimi botelema bolanga tata Simon fula mabanga ekobeta maboko samate alingi koningisa mokili moyeba alingi kosukisa bokonzi nyonso ya se bandimi botele malema bolanga tata Simon fula mabanga ekobeta maboko samate bandimi botele malema bolanga tata Simon fula mabanga ekobeta maboko samate alingi koningisa mokili moyeba alingi kosukisa bokonzi nyonso ya se bandimi botele malema bolanga tata Simon fula mabanga ekobeta maboko samate bana botele malema bolanga tata Simon fula mabanga ekobeta maboko samate alingi koningisa mokili moyeba alingi koningisa bokonzi nyonso ya se botele malema bolanga tata Simon fula mabanga ekobeta maboko samate bana bandele botelema bolanga tata Simon fula mabanga ekobeta maboko samate Misengo ejali olikolo ochengo kanga yembela mkono tempo ya esengo tempo ya lokumu Misengo ejali olikolo ochengo kanga
esengo Tolimela polo biso 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 kolo sanjo na esengo 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 Bidule bya esengo soko kumisa kolo 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 Abana nakebisaka bino bobongwana wete bozala mwinda Abana nabelelaka mingi obotosa bino nde bolingi te Abana nakebisaka bino bobongwana ete bozala mwinda Abana nabelelaka mingi obotosa bino nde bolingi te likambo nini epekisa bino bobongwana sango ya Yesu ndenge nini bomondeli yango olela pasi konyokoma yango ekoyela bino awa nazali kolobela bino bozali kondimela te moto na moto amilengele po ete ngai nalembaka te moto na moto amilengele po ete ngai nalembaka te likambo nini epekisa bino bobongwana sango ya Yesu ndenge nini bomondeli yango olela pasi konyokoma yango ekoyela bino awa nazali kolobela bino bozali kondimela te moto na moto amilengele po ete ngai
nalembaka te. Moto na moto amilengele pole te ngai nalembaka te. Likambo nini epekisa bino bobongwana, sango ya Yesu ndenge nini bobondeli yango. Olela pasi konyokwama yango ekolela bino. Awa nazali kolobela bino bozali kondimela te. Moto na moto amilengele poe te ngai nalembaka te. Moto na moto amilengele poe te ngai nalembaka te.
ikilanga mwamuza matumase ya lusongamo masila sambe malungane matumase ya lusongamo masila sambe malungane ajei rukundo linanga mamuza ajei rukuma ikilanga
des prières d'intercession. Pour ce culte, nous allons appeler 3 personnes. À savoir, nous allons rappeler que les prières, c'est tous les mots qui nous minent pour lesquels nous devons intercéder. Tant pour les jeunes, tous les problèmes qui concernent les jeunes, Dieu seul sait qu'on a des problèmes. Idem pour nos mamans et idem pour nous les papas. Et très important aussi d'écouter les prières des autres pour éviter la redondance. Pour cela, nous allons demander pour les jeunes, nous allons demander à maman Binsangu Stoffen, là-bas à la Koreki. Nous allons demander à maman Hortense Masaka, Najeteki. Et nous allons demander à papa Mavunia Bey, papa Diak Mavunia Bey, pour la clôture des prières. Merci. Papa na badangu nyonso na ntangu sibe tumekuiza kuyonzama na kisika yai yakedika papa bantangu nyonso betkele na kusala ina papa ngekele na kusepela vena yao bantangu nyonso betkele na kusumuka na nzonzolo na ntalulu na mabanza na nziatulu betkele na kusala papa ina keleve papa na lutumu nange papa l'invoquer beto papa sans singeke kuwaka veba prière babantu masumu papa l'invoquer la beto papa sino ki mankanga ni ikbetke kuzonza na ntadisi nange avant bet kufungula ino na beto papa ngeme kuzaba bapasi nyonso yina papa kele na kuzinga beto papa bet me kukuza na kisika yai papa na kuiza kuwa nzinga nange papa mambi ya nzambi kele na kuzonza que l'homme ne se nourrit pas seulement du pain mais aussi de la parole de Dieu nina ina ti papa à travers le monde bayinzo ya nzambi nyonso bandime kufunguka papa sa muti kilungu ya bubere ikele journée sacrée papa Simon Kimangangani papa amekutela masanti yangu kupeshe beto yani kuvanda kaka simple instrument utiliser yani santi ina yani ke kuzonza papa betku sadila yakele na kilungu mosi ampasi ke kuvingila ka beto hina betke kupesa compte rendu na ngenzambi debe be faire un programme ya papa na maboko na nge betu mekuyekola yao kenkembo sana ndetu sa kuvanda masika kufutuka na ngenzambi na nkumangetaka mwana pempe vya lunga
mais sans la foi Solo kolo tozaki kutundu kwa bawei toyebaki kutute mozwi mobola mondeli moyindo tonani papa kasita mutumu etani yosi kopesa biso mpe malabo moi oyo tofutila yango eloko te yango na ntango oyo papa totondi oyo tokumisio aleluya aleluya azwa kompe nkembo masando na mboka na yo nini na oyo ntango tokokoloba nzambe oyo ozangi koyeba papa amwana mpe molimosa tosenga ntango nyonso evolusi wakemweziki dowiza wakumburuza evolusi wakemweziki dowiza wakumburuza mambo mengi matuzunini maozongezeno yukuyoyo kufungiranyo makasiko enzambanga kwanahena mambo mengi matuzunini maozongezeno yukuyoyo kufungiranyo makasiko enzambanga kwanahena. Munazola kwase yo mwana velela tufukamene vamaluma bino batatu bandongo tata kisolo kelelukelo tata lyalunga na kyangani tata lyangenda kuntima bino batatu muna tata simoni kimbango kyangani mwanda velela nkya matondo tufutuvutula kwa bino batatu bandongo beno lutukebele lumingo lwa mvimba lwasala lumusambanu kyatsambatikiwa vunda tuizidi tuvundidi mpepeto bontsukula kanikinatyo tutombokele mumbanze iyi masambu ni mpila mazigo kidi musungula nsangu zange mfumu wetu Yesu Kristo itata simoni kimwana beno lutuveni ntangu kuncha ntangu pasi twavilule madele evuntima dieto pasi kuna lumu kya msuka kituvingilanga mutambalo yengenza dieto lemvo tulombele mu mahonso mambima tuvanganga konso kwa ntangu kati nsenzele twasiami na obeto kana tembo yena kuifika yetu enzo tsonyange mfumu wetu Yesu Kristo twavuyiko yo mumenga ye mundungi ni mfumu wetu Yesu Kristo kala nkubilwa mubeto ututani na mumvitezi sime dilu bibietu mfumu paswa tukatulila mumpasi zizi twasalasa lukyao 2020 hii watusirire nsiru yao yoyo mvula nkama zifweni zimanisi vamba sasa hatana yebeto banga baba satana kavanga muntu konge watuvanga mawonso matulombele tata vuvu kina yeto vo vutkanye dimosi tutele dedegele
betila mona kitino kya kutufuira donkenda tata tela mene vantua mwana finda ya nene sikakota finda yikondo lwenzila kotele vididi undiati sa pasivo enwa wayani kati mambo matuka kwa ngeye yebeto petu wamo twalunda esadilamo pasivo munaluka tuka tutambule luvuvamo tsango za mfumo wetu Yesu Kristo ezona kwanzangu seto yeundwali wavumunika mwanda vile labi kabyo karanga yetu tukawawe kwa yelevu se yo mwana vile la amen. Nous arrivons de ce pas à la collecte des offrandes. Pour ce faire, nous allons demander à la Fluki de se préparer et de nous accompagner pour cela. Nous demandons aux diacres et aux diaconesses de passer devant pour procéder à la récolte.
ya solo papa ndenge tobelelaki yo tokomaki na ngonga oyo mwana na yo moko mayeo asili kozwa na semaine oyo nde esika kokeli yango nde atie na kati na sani. Kasi ndenge yo moko oyebi mingi na kati na biso bazangi, kasi yo kaka mpe moto ozali na nguya ya kosalisa mwana na yo moko po ete na mikolo mikoya akokozwa posibilité ya kotia loboko na sani. Tala batata na bamama mpe bauti kosala mosala oyo nde tosengi yo pesa bango nzoto kolongono. Mapamboli tosengi na banzoto na biso mpe milimo na biso. Mbongo etwami papa tide topambola yango po ete kokotonga mosala na yo. Tosengi yo papa banzoto mpe milimo na biso pambola yango. Kimia na nzoto mpe na milimo na biso tosengi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo senga maso. Amen. Nous allons pouvoir reprendre nos Bibles pour lire notre texte de méditation de ce jour. Nous l'avons tiré dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 2 et le verset 12. Nzambi etobikwa sikwa kwa kuna mazulu babantu tombe nge utukebelenge utunwaningi mpita za mumbila utulwaksi mulumukya ukikya lumegu kena lumukya bauka zinzo za nzambi ziziukilingi peto balaba tutumbukule miongo tuizili bafulukya ukipasi wotuiza kawa mambo mako nge wedi bisambo byeto biluti bafulukya ukikanti wa untangu ifwe ina tuzolewa mambo mako mone pasi ya muntu kwa masumu kaba kena bunge mubanu kaka sadilanga kenda zaka tutalomba kutufungilani makasiko mbote ngange kibeni wiza nge wabanga muntu muna kifoni kyako nge kakaze mana matukondolo mana matuganga ngampasi mana matufona kane binga nzambe yeto wakale yeto mpeve yange ya longo ya tuyala tukawao kingoile mvu nazora kwa semu ani mwanda belela. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
nous avons lu notre première lecture dans le livre des psaumes. Nous avons lu le psaume 64 en entier. Puis nous avons pris notre deuxième texte dans le livre d'Exode, au chapitre 20, du premier verset jusqu'au 17e. Et notre dernier texte que nous avons tiré dans 1 Pierre, comme nous l'avons dit, au chapitre 2, verset 12. Mais que pouvons-nous dire aujourd'hui par rapport à tout cela? Nous avons entendu ce qui a été dit dans le livre de Psaumes. Nous n'allons pas refaire une lecture, tout simplement c'est qu'elle est longue. Mais il y a quelques points qui sont très intéressants là-dedans, où la leçon à tirer. Lorsque je regarde rapidement le 64, ou du moins les 6 premiers versets, nous allons voir que on nous rappelle un petit peu le caractère un peu blessant que nous avons, voire certaines personnes, par rapport aux paroles que nous avons, les uns envers les autres. Et non seulement ça, ici le psalmiste, donc en l'occurrence c'est David. David, nous savons que c'était quelqu'un qui se confiait beaucoup à Dieu. Nous savons qu'il n'était pas saint. Mais néanmoins, son cœur était enclin ou tourné vers Dieu. Et hors Dieu, il aime les gens qui se tournent et qui se confient entièrement à lui. Et il aimait Dieu de tout son cœur. Comme certains d'entre nous, c'est vrai que nous disons que nous aimons Dieu. Mais est-ce réellement au fond de notre cœur? Ou bien kaka, likolo ya bambelo? David, qui relate ici qu'il y a des gens qui avaient des langues malsaines. Et on nous dit, à l'occurrence dans le verset, ils aiguisent leur langue comme un glaive. En fait, ou bien ceux qui méditent de faire du mal aux autres, ils établissent des plans. Comme certaines expressions que nous flûtistes nous avons, quand nous disons oh bambeli, signification à bilongo. Ah, on nous dit qu'il aiguise sa lame. Donc azobong ça peut être maloba malam pour nuire à l'autre. Et beaucoup d'entre nous sommes très arrogants. Comme c'est un fait de société aujourd'hui, l'arrogance c'est quelque chose qui bat son plein. L'arrogance. Mais, toujours dans ce psaume, à partir du verset 7, où Dieu, il dit, donc c'est David effectivement qui a écrit ce psaume, mais dans lequel il nous dit que les arrogants, sachons simplement que Nzambe azo pesa biso tango to bongwana, que le Seigneur nous donne le temps de nous purifier. Purifions quoi? To purifier mitema na biso nde makanisi na biso, to bongisa pe elobeli na biso. Et bien entendu, si tout ça est bongisami, il est facto, ba acte na biso pe ko changer.
azo lo banabiso pe lisusu que yeba yango kaka nde lolemo na yo. Ta langue, elle n'est pas faite pour blesser les autres, elle n'est pas faite pour insulter, elle n'est pas faite pour être arrogant, mais ta langue, Nzambe atia yango, c'est pour que tu le loues. Opeseye lokumu na maloba malamu, koyemba makambo ndenge na ndenge. Et surtout, témoigner des bienfaits que le Seigneur t'accorde ou nous accorde chaque jour et chaque instant. Ça, c'est un bref résumé que je peux faire de ce psaume. Chacun de nous a sa compréhension. Chacun de nous, je vous invite, en rentrant chez vous, à aller lire le même psaume et tirer la leçon qui vous convient. Mais au Malakaboli Nabino, Yangoy, Toleki Namibeko. Comme on vient de nous dire dans le psaume que Mite Manabiso, nos cœurs, Nakati Namibeko, Ndenge Totangi, je vais juste prendre, en fait, je ne vais pas faire de commentaires Namibeko, parce que qui suis-je? Je ne veux pas me faire plus royaliste que le roi. Mais Ndenge Nukanda Nzambe le Belakabiso que était Yabiso. Yakandeko, Nalongola les titres et analyses na yo alors qu'on a zana kapaka tayanzete. C'est ça la leçon. Mais celui qui nous sonde et celui qui nous a réunis ici, il nous dit Papa lit les Bibles. Pour les alliés le bananier, les alliés papa l'excité. Donc je n'ai fait que lire ce que Tata a saigné dans la table. Mais dans quel but? Alors, sauf Totali Malamu, les commandements dans leur ensemble, nous savons que les 10 commandements, on va dire les 5, voire les 4 premiers, c'est ce qui nous permet d'avoir une intimité avec Dieu. Yomutu. Vous avez une intimité dans Nzambe na yo. Ça veut dire que oye baye. C'est ça l'intimité. Le 5e commandement, oye lundi, ni c'est le commandement où lequel le Seigneur nous dit honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Namboko yo nangatobandi, komisa tatana mama. Mais comme beaucoup nous disons, ce n'est pas seulement papa na maman au baboti yo, mais mutu nyonso o yazabe na bana. Lokola tata na mama na yo, bazali tata na yo, be bazali mama na yo. Donc tu leur dois du respect et tu dois les honorer. Et ensuite, oh et Nadi, ce sont les commandements, comme nous le savons, de la vie sociale ou la vie en société, les relations interpersonnelles. Et en dernier lieu, oh Yasukande, ni mama yalikambo otoro sol la belelo. Les 7 na rotiango wana. Le dernier, ni oh balbaka tu me convoiteras pas, tu ne feras pas ceci. En fait, sandoku yamute manabiso, onte manabisonde. Et c'est là où le bas blesse, c'est pas une abisso bateau. Or là, c'est là où le Seigneur regarde. Comme même si tu regardais hier David, Nzambe atalaka mutema, atalaka te otolobaka otosalaka, otolobaka ayokaka na ye. Ope tosalaka, atalaka na ye. Mais ce qui l'importe le plus, c'est ce qui vient là, ce qui sort de ton cœur là. Tout ce que tu rumines, tout ce que tu ressasses, c'est ça qui l'importe le plus. Parce que ça conditionne un peu ton devenir, toutes tes actions. Or, aujourd'hui, avant même que je puisse continuer, n'a évité les lots Tatan Zambaro, Tan Sabiso, moi Banze Momike.
Le premier chant que nous allons chanter ensemble. Il n'y a aucun autre nom, alléluia, par lequel nous serons sauvés, alléluia. Le nom si doux de Jésus, apportant le parcours, annonçons le au monde, alléluia. La Galicie biso nyonso tout oyebi nzembo oyo. Mais pour la ligne yebisi yango, c'est tout simplement par rapport au thème de notre prédication d'aujourd'hui. Le nom si doux de Jésus, apportons-le partout. En fait, le thème d'aujourd'hui, c'est la réputation et la renommée. Réputation à nani et renommée paye à nani. Réputation, il y a oyo nzambe atindaki. Le Seigneur a laissé son royaume céleste, son trône. Et pour ça, on peut même aller le lire. Je pense dans le livre, j'ai noté au moins le livre, vous pourrez noter, dans le livre de 2 Philippiens, au chapitre 2, verset 7, que le Seigneur a laissé son trône. Il a pris la condition humaine à Egovanda Nayo parmi toi ou parmi nous. Il s'est rendu serviteur. Mais, Mutu Oyayeliyo, quelle reconnaissance tu as envers lui? C'est ça maintenant la question. Il nous a enseigné. Il nous a laissé un commandement qui est que aimez votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Bon, le cœur, là, ce fameux cœur. Qu'en fais-tu de cette recommandation en particulier? Et surtout, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Alors là, ça devient un exercice très difficile. Et nous savons que le Seigneur, il nous a prêché. Donc, par son enseignement. Et l'enseignement qu'il nous a prêché, ce n'était pas sa propre volonté, mais c'était la volonté de son Père. Pourquoi? Parce que lui, il s'est soumis à son Père. Et nous avons également les actes qu'il a eu à poser, pour la gloire et en l'honneur de son Père. À côté de ça, en remerciement, nous l'avons pris, nous l'avons crucifié, nous l'avons insulté, nous avons traité de tous les maux. Lelo papa zolo bana biso bana nangai toko gana nzeto jeteki bokodi misangai boyembe la biso lisusu tolanda malamu nzembo oyo boyebaki na deuxième tour Botika koima botika kochola pamba kombo ya tata Simo bana botika koima botika kochola pamba kombo ya tata Simo botika koima bana botika koloba pamba botika kochola pamba kombo ya tata Simo bana botika koima botika koloba pamba botika kochola pamba kombo ya tata Simo botika koima botika koloba pamba botika kochola pamba kombo ya tata Simo bana botika koima botika koloba pamba botika kochola pamba kombo ya tata Simo botika
botika koima botika koloba pamba botika kochola pamba kombo ya tata Simo botika koima botika koloba pamba botika kochola pamba kombo ya tata Simo alingi koningisa bokeye bokili moyeba alingi kasukisa bokesi bokozi nyonso yese bandimi bangelema bolanda tata Simo mvula mabanga ekobetama bokosama te bandimi bangelema bolanda tata Simo mvula mabanga ekobetama bokosama te alingi koningisa bokeye bokili moyeba alingi kasukisa bokesi bokozi nyonso yese bandimi bangelema bolanda tata Simo mvula mabanga ekobetama bokosama te bandimi bangelema bolanda tata Simo mvula mabanga ekobetama bokosama te alingi koningisa mokili moyeba alingi kosukisa bokozi nyonso yase bandimi bangelema bolanda tata Simo mvula mabanga ekobetama bokosama te bandimi bangelema bolanda tata Simo mvula mabanga ekobetama bokosama te alingi koningisa mokili moyeba alingi kosukisa bokozi nyonso yase bandimi bangelema bolanda tata Simo mvula mabanga ekobetama bokosama te bandimi bangelema bolanda tata Simo mvula mabanga ekobetama bokosama te alingi koningisa mokili moyeba alingi kosukisa bokozi nyonso yase bandimi bangelema bolanda tata Simo mvula mabanga ekobetama bokosama te bandimi bangelema bolanda tata Simo mvula mabanga ekobetama bokosama te nous avons bien suivi la chanson. Ceux qui n'ont pas compris, essayez d'avoir la traduction qu'on vous traduise à côté. C'est très très important. Et pour terminer, Opesa Bisonjembo, Bisebo Bisilikoya. Bisebo Bisilikoya, Nzambe abolina ye motote oyo alingi kosepela atikalika misala ya mabe. Bisebo Bisilikoya, Nzambe abolina ye motote oyo alingi kosepela atikalika misala ya mabe. Bisebo Bisilikoya, Nzambe apolina ye motote oyo alingi kosepela atikalika misala ya mabe. Ofola Bisilikoya, okati ya lingomba ejani ya sukate mosusu pe ekoya pambate mingi bajali kosalela kaka lokuta basusu balobi ete biso tojali nsima ya tata Molimo Santu nzokande batikali mpona kobundisa ye. Basusu balobi ete
bisoto jali sima ya tata molimo santu nzokande bati kalipona kobundisa ye bobona mesilikoya okati ya lingomba ejani ya sukate mosusu pe ekoya pambate mingi bajali kosalela kaka lokuta basusu balobi ete bisoto jali sima ya tata molimo santu nzokande bati kalipona kobundisa ye basusu balobi ete bisoto jali sima ya tata molimo santu nzokande bati kalipona kobundisa ye opona mesilikoya okati ya lingomba ejali ya sukate mosusu pe ekoya pambate mingi bajali kosalela kaka lokuta basusu balobi ete bisoto jali sima ya tata molimo santu nzokande bati kalipona kobundisa ye basusu balobi ete bisoto jali sima ya tata molimo santu nzokande bati kalipona kobundisa ye bobona mesilikoya okati ya lingomba ejali ya sukate mosusu pe ekoya pambate mingi bajali kosalela kaka lokuta basusu balobi ete bisoto jali sima ya tata molimo santu nzokande bati kalipona kobundisa ye basusu balobi ete bisoto jali sima ya tata molimo santu nzokande bati kalipona kobundisa ye. Merci, je t'équivoque, Madame. Je pense que nous avons tous suivi les deux chansons que la chorale nous a interprétées. Mais nous allons simplement dire ceci pour terminer. La renommée, il y en a une seule, une renommée. Mais des réputations, on peut en avoir plusieurs. Réputations. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, Yonde Mozakawana, réputation nayo vis-à-vis ya baninga ezaka ndenge nini misala nayo yango nde moto epesaka renome na mutu misala nayo ezaka mpe ndenge nini tant tozoloba bamosusu totikali mpo tobundisa ye toyebaka ezaka stratégie ya bitumba bamosusu batikali na kati mpo babundisa me babundisaka ye ndenge nini soki bacholi baza libanda na kati oyo baza na kati ezali mpo balongola lokumu ya moto oyo aza na kati kokokisa ye soni na misala oyo tozosala na kati ya libomba. Je vais le dire en français. La stratégie de guerre, souvent, il y a à l'extérieur et à l'intérieur. Or, il faut souvent infiltrer pour connaître les secrets, bien entendu, comme on dit. Mais il faut savoir que aujourd'hui, beaucoup de gens sont rentrés dans l'église pour combattre le Saint-Esprit. Ils le combattent comment? Il y a ceux qui sont à l'extérieur, qui déblatèrent beaucoup de mots, qui font tout, comme disait Papa Mfoualongo. Azana et Loko, mais Bazo Salakara, tout, ils font tout pour qu'il fasse tomber ce qu'il a, ou qu'il se fâche, qu'il le jette, et qu'il s'empoigne, comme on pourrait dire, hein, si c'était nous, qu'on empoigne la personne qui nous cherche des noises, entre guillemets. Mais or, le Seigneur ne procède pas de la sorte.
Et dans l'église, beaucoup, la circonstance car événement au les Awa. Beaucoup dans l'église font en sorte de ternir la renommée de Baba Simon Kimbangu ainsi que sa réputation, en ayant des comportements contraires à l'enseignement qu'il nous donne. Mais, tant que nous avons la matin, la mabanga, la pluie, oui, il y a mabanga et moto, il y a le feu du ciel, oui, hein, comme on parle des astéroïdes, je ne sais pas quoi, tout ça qui peut descendre, oui, d'accord. Mais moi, je vous parle de jet de pierre, mabanga auto au doigt. Autorocouf et la femme, les Étienne sont morts. Pourquoi? Parce que tu enfreins les lois ou les recommandations de Dieu. Et c'est là où on va mesurer notre foi, comme ça l'a été pour les Étienne, ça l'a été pour les Pierre, et etc. Nous terminons là au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Levons notre voix. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sonike, Elo Bana Bibeja
partie ya culte na biso. Lelo tozali dimanche 7 novembre 2021. Prédicateur na biso ya lelo ezali papa diacre Imeni Alexis. Atangelaki biso na Psaume 64, verset 1 jusqu'à la fin, Exode 20, verset 1 à 17, 1 Pierre 2 à 12. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Papa pasteur Aboleka pour la colonisation. Papa pasteur Botelema biso ba na nyoto ko sa bino Pakistan. Papa responsable à la paroisse, papa Arsène Batantou, papa Téléma Bisoba, on a fait ça. Après les salutations, nous allons interrompre momentanément le programme avant de continuer sur l'exhortation que je dois vous donner. Nous avons des frères, des papas et des mamans qui reviennent de Kamba et qui vont nous présenter les cours. Pour les salutations, nous demandons à Papa Général chez les MSSK, Papa Loubaki, de se lever afin que nous puissions le saluer.
kombo ya tata ya mwana pe ya tata Molimo Santo. Montreuil oye! Oye! Montreuil oye! Oye! Montreuil oye! Oye, 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 bana ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye, 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mwana Belela, Wazola, Wale Mizola, Kaka e kaka, Yandi kaka, Yandi kaka, Yandi kaka e. Na kombo ya tata ya mwana pe ya tata Molimo Santo na zima lomba bomoni biso ndenge tosimi bakupu solo mingi koloba ezali te na bandi bino nyonso boyebi ndenge papa pasteur adelegaki ngai mpona représenter paroisse na biso po passeport ya papa elimaki aton te donc nazalaki délégué mpona représenter paroisse nyonso bolandi ndenge basili kotelisa ndeko na biso papa Brice solo dossier na ye ebumelaki moke me nzambe azaka nzambe papa Brice ayaki koyamba ye le 13 donc ndenge aza wana azongi na kati ya tata na ndako ya tata na ye donc ezali esengo papa Brice opesinga nzela mpe ndenge na kolivre sekre wana teni oyo papa Brice alati ezali ye te mutapuni yango ye moko mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani mutapuni alata teni oyo ya pied gauche donc azali soldat na ye papa Brice ezali ye moko te mutapondaki alata teni oyo papa ye moko ayebisi asalisa teni ya pied gauche alataki yango mpe mokolo oyo todefilaki mpo tokende kopesa bakado na biso makambo elukutaka nungu tokosola yango lelo te bakolimisa ngai mpo makambo ezali ebele ya koloba mpona lokutaka nu tokofanda lokola réunion ezali soki bapaster baza invité na réunion wana tokosolola makambo nyonso wana ya lokutaka nu totia yango vraiment en papier mpo tokolobela yango mpona koloba yango boye te mpo ezali ebele bapoint eza kuna ezali très important na koloba yango boye te kuna na likutaka ni papa alobaki likambo moko ainsiste likambo wana donc ezali devoir na ngai ya kotransmettre yango alobi bato ebele bazotonga Kinshasa mpe azotonga ndako oyo ya 13 chambre ndako ya kitoko basale de référence ezali makambo ebele eza na kati ya ndako wana ndako monene mpe ya kitoko me alobi me Europe ezosala eloko moko te papa asengaki na Europe totonga badoctoire ti lelo likambo wana esalamaka nango te alobi bino boye awa oza na kati ya likutakano bokoki kopesa sango en tout cas likambo wana mpe tokofandela yango awa biso na bana papa Simon na réunion epa pasteur oloba ndenge tokoprocéder pour vraiment elemola biso bana papa Simon Kimbangu ezala ata na doctoire moko po soki Europe afandi biso tokofanda te Montreuil oye! Oye! Montreuil oye! Oye! Montreuil oye! Oye, 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 bana ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tokotosa te. Tokosala te. Papa pasteur en tout cas comme moi tokofanda ngo oyebisa biso ndenge tokoprocéder ata docteur moko biso bana Montreuil bana Simon Kimbangu totunga pour tozwa elengo na biso. Donc, pour nango, l'équipe, le camouflage papa insisté na fête koyo, à lobby, tolongola bilamba ya kala, et tolata bilamba ya sika. Awa ba uchi côté ya biso, kuna ma boma mieza na kata ya Epsom 3, Epsom ko papa 64 papa atangi biso. Tango tozaliza sisu tanga lobby te. Papa lobi,
tobongwana totika mabe tanga mabe si eleki tozasuna ntango wana te lelo papa etingo alobi yango papa etingo solo azoki baptême na ye le même jour que papa brise messager soki papa etingo akomi nango namoni ya solo amepesi papa mange mokili ezokondimela ye te me bango nde bazomutya na libulu balobi ndenge bakaka nazwaka bisonganaka oyo ezoleka ndenge bafingifingi papa alobi jésus bafingaki ye jésus arépondaka te les apôtres de jésus mpe barépondaka te lelo bazofinga tata na ngai alobi te alobi soki bafinga ngai na liboso na ngai naloba lekola bafinga na nsima ndako na koloba te ngai etingo nazali apôtre papa simon kimbangu kiangani inga mpe na koloba eloko te donc akomi na sagesse moko solika mango donc azokola mpenza aza kitoko na paroisse na ye aza kuna bapesi baningo apesi ye responsabilité alobi non ngafuna kola polasi naza nani bebe ntango akoma mokolo na makambo yango bokopesa nga responsabilité ye azalaki lobi biso toyebi nyonso asalaki me abwaki moko biso bana papa tokotami awa tozokola awa tozasuna ntango ya makisi te ntango ya kisi eza su te ntango ekindoki ezali te fo totubela okombo ya tata mwana tata molimo santo toyoki maman révérende présidente ayebisi biso asali biso compte rendu plutôt ya oyo elekaki na kambo toyoki nyonso compte rendu ya lokutagano il faut tozala biso nyonso d'accord c'est pas à moi de décider ou de choisir un jour tokoyoka na bambuta selon la disponibilité il y a les uns les autres tokandi mokolo et tosali yango na makambo ya dortoir à ma connaissance nazali na batémoin papa Aurélien papa Mpendolo na papa Martin lumière tozalaka na esika déjà na nkamba nayebi te suite ya dossier yango nayebi te tokosolola na bambuta tokotala sinon tokoactualize yango bongo totala soki tokokozwa esika na biso ezali kitoko mingi toyokani vraiment mes félicitations bamama oye bamama oye okontinue kaka na lancer wana allez mes félicitations merci.
kolanda kilte na biso ya mokoma lelo mai nyonso batei biso tobomba tosalela po te mokolo mwa suka tokotunana na nsima ya kamera toyalaki na papa Branlisweka na elobeli ngai moko ya bino papa Tony Diangenda na coordination papa Lambert. Remerciement na biso mingi topesi na bandeko na biso ya GGK papa Arma et puis na fanfare total na faki totali papa Mike Ntsaku. Botika la malamu, à la prochaine.